Edino, yosa fin, mutaliki ozate. Nalobi boy. Pas l'église na bino ya kashinda. Randa bana yekemene suka bana ko yekemene sata baba baba. Yike ya na baba baba. Ayebi yango pa ya yoka. Oyoka kango yoka. Et pas yokenda ka yoka. Kasi mwana lobi no. Me bato nyonso ba priya ka bima. Edino, yosa fin. Mutaliki ozate. Maman Mado, première serviteur ya Nzambe ezalaki mobali. Tolongoli na nkutu na première serviteur ya Nzambe ezali Adam. Mama boyo kanga. Papa yo lobi ke tango ba ko salela Eve. Yena Eve avaba yeba ke ba bolumbu ava Eve serpent akosa ye. Bazala ki Nzambe soka ya bengi bango baye kubonde. Nzambo za Nzambe. Kala Nzambe zala Nzambe libela na libela pona ba abonné na biso ya Madosha Go TV officiel. Babi parole sacrée Edino TV. Après si ko tango Eve ba yeko kosa ye nde aye ko yeba ke basa bolumbu mais papa tango wana Eve ça servante première non ko servante première Adana Eve Adam ngona ba no pesa ki mbuma ngwa boya ki te bonde nalobi bo sangela ngate bilu bale nalobi ba présenter mbuma ngwa boya yoka bo sangela ngate ameka naloba mamani yoka nous question ngai question to comprendre question très bon comprendre papa bande ko ba abonné il faut pas comprendre Edino yosa fin mutaliki ozate na longoli pena pon na tindike musika na ngai mais maintenant na kumba mama na haut niveau ya makama molimo loba papa to ke ne sikolo mama na 2022 année miroir mamani bobo ipod ba na correct désordre côté kuna galate pesa ki mutu pasi galate pesa mutu pasi même imorai tondimi ba pesa ki mutu pasi na imorai mais maintenant Apocalypse chapitre 2 verset 20 Apocalypse chapitre 2 verset 20 natanga mais Apocalypse on est yes kasi eza révélation yoka mama nanga tanga biso Apocalypse chapitre 2 verset 20 tanga na limbo la ngo bande ko ba comprendre papa ngai na croyaka na Jésus donc na kotanga na kombo ya Yesu Christ tanga na kombo ya Yesu le Nazaréen le véritable le seul chapitre 20 mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, Église. Parler de l'Église. C'est ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. La femme Jézabel. Ce que j'ai contre toi, Église. Parce que l'église à Thyatire. Église à Thyatire. Bango bazalaka les 7 messages, il y a les 7 églises ou en Apocalypse, ezali mystère il y a tout ça pour former les lots. Église moko. Ce que j'ai contre toi. Parce que bango ba kota kina makamba kinganga. Oh yo yazalaki wa. Mais on précise bien ici 4e lettre à l'église de tu mélanges eza ba lettre. Edino yosa fin. Mutaliki ozate. Vous voulez ou pas votre place est dans la cuisine. Mais maintenant na li mibali pe ba et dakar pe bazolamba bazali. Mais so mibali yoza lokola directeur de base na cuisine. Ngana koyo sunga yo kaka. Comme aide, mais place na yo bureau première bureau na biso za premier na mobile na sa na cuisine donc boss na sanga te tolo mama kamanza votre place c'est la cuisine fâchez-vous comme vous voulez mais la place de la femme c'est la cuisine non papa wana bino muto bolobi bongo boza ba matio Edino yosa fin mutaliki ozate prophétique Azo mélanger tout. Ce que j'ai contre toi, Église, parce que tu laisses la femme. Jézabel. Femme on a zaki ba 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 kisi pour ba zaki ko adorer. Ba zaki ko adorer ba Jézabel
Anda Salabaki, c'était Jézabel a télémaki la période de Élie. Exemple. Jézabel a télémaki la période d'Élie à contredire l'évangile. Satan. Alors, le peuple, alors que non. Le vrai évangile, on les a faux. Voilà. Bon, il n'y a pas la prophétesse, ça le groupe n'a pas. Il y a pas prophète à balle. Ah, balobi bien pour enseigner et séduire. Mais même maintenant, l'anda sikoy. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Ce que j'ai contre toi, Église, parce que tu laisses la femme, Jézabel, aux hommes, et sa parole prophétique. Maman n'y a le bien sa prophétesse. Il faut comprendre où est sa parole prophétique. Mais papa, le bien, c'est Jézabel. Non, il y a un style. Il y a un style. Tango bazali koloba makambo oyo ezalaki makambo ba prophétesse bazaki na ba idole. Maman expliquer. Edino, Yosafin, Mutaliki Ozate. Précisons que nous sommes en 2020. Mais moi, c'est place à moi, c'est dingue bazolo bana place à moi c'est cause à la cuisine. Moi si oui moi c'est na mobali, moi ça na devoir na devoir moi c'est zali qu'on rendre mobile né heureux. Ça veut dire cause un appétit soit un mobile na. Mais ba ko le bater place né dans la cuisine à 100% puisque moi c'est déjà azali musongi monene na kati ya société na biso. À cause de la cuisine par rapport que il faut alamba à servir mobile na servir bana na. Là, Zali, entre parenthèses, je peux dire oui, mais place n'est qu'à ça, les locaux, dans la cuisine, non. Papa. Edino, Yosafin, Mutaliki Ozate. Le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit n'existe pas. Alors là, Seigneur. Service spécial covoiturage. Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukumbu. Ephrata Mode Lukumbu. Au numéro 18, rue d'Aver, à Lyon. Référence, Saxe Gambetta. Numéro de téléphone, 07 53 86 56 53. Précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires. Chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukumbu à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes, Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukumbu. Ephrata Mode Lukumbu, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, la Lukumbu, la bière Elix.
Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza songo ya Congo. Ozwangai, Ozwaye, est-ce que ça l'a? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esuka ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzi yango na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air Bouvertine, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino batu kuzali na poto, wali kutinda biloko ngela na Afrique. Na uza kutuna Global Femme Express izaka wapi? Iza sika kukunga te. Iza bongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Rue Léon, Bandiku. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter la mission autour en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la police, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite police, la police express, et cela à des jours. Et ce qui est à Wanake, on a un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, vous saluez Maramio sur ma kin, la dengue et à Bissou Bakapoto, pour l'équipe d'agence, au jus DVD Nayo, au moins une prestation et les cas qui n'akin, selon vous Nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils ont une agence ici, on va vous dire biloko, mais aussi en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose de tika na moko. Na biloko. Bonjour, bonsoir, tendre amis. Tout dépend de la plénitude, bien sûr. Tout dépend de l'heure à laquelle, au quota, la émission Oyo, qui j'espère vous trouvera en très très bonne santé dans tous les domaines de vos vies. Donc je vous souhaite que du bonheur. Boye Bibosolo, votre émission Savoir la vérité aujourd'hui. Toyameli Bino, deux personnalités. Et pas Yaliboso, deux personnalités bien sûr, et Bassaï Nanzambe. Tozana Papa, Gédéon, Moussiana, Obozana habitude ya komona bino mobobi te bobengaki na kombo ya Wabis Ben o elingi koloba ya biso moko. Pembeni côté oyo tozana mama na biso mama Ani boza pe na habitude ya komona nga kosala ba émission mais ça fait très très longtemps on a vraiment na plaisir ya koyamba lelo mama Ani la prophétesse oyo aye na émission po dernière émission au tosala ki na pasteur Wabis Ben alobaki eloko moko eshokaki ba mama par rapport ya basali na nzambe ya basi ya ministère pastoral ya basi a préciser a beti pe mesa a pointier ki ke place ya mwasi ezali kaka na cuisine. Papa Gédéon Moussa na beti mesa lobi la place de la femme c'est à la cuisine et non na strade côté ya bato. Maman Ani la prophétesse a benginga habité mwana. Ngana zana ba raison oyo na kopesa pona kolakisa ke place ya mwasi pe ezali liboso na yango ndenge kaka na linga kana esa bino boya oza d'accord te benga madosha kokoleka na chaîne po pesa pe idée na opo mutu moko aza mayele te biso nyonso esengeli to pesa na mayele po anini Kongo na biso kende kaka liboso pe ba mentalité échanger bongo na ke kopesa mama
Annie la prophétesse. Grand bonjour maman. Bonjour ma fille. Dieu te bénisse. Feli makasi maman. On sali on air maman. Vile na zoki on a téléphone à vous. Et monsieur quel bosso. Na sepeli makasi. Nzamba zo batela. Nzamba zo batela. Gloire à Dieu. Boni nanda kuna ba. Nanda ku bien. Vraiment. Tout va bien avec Jésus. Sepeli bana esone. Tout bien. Bien, en tout cas, si bino mbote toke pa ya papa Gédéon Moussiana bino mo bolobi wa bisben o ya biso mon mbote papa. Mbote mama madosha. Oza bien hein? Nzamba zo. Émission ne ningisa ki papa ye bien. Nzamba zaloko. Na pesi merci ndengo répondre aux zongi. Siko lelo esali o sala on negeni ni muto aye pe na ko confronter yo. Ah maman na biso. Maman ni mbote. Mbote papa. Nzamba zana. Vraiment to koti. Nakata sujet nabiso. La place de la femme c'est à la cuisine et non ministère pastoral, ministère ya ba femme eza ya lukuta. Maman olobini. Tout bon de là nous te remercier Nzamba lobe pas mi balimi sato basanga na kombone azana au milieu na biso. Lokola zalia wa ilobane pe zali to pesa ye matondo. Amen. Kolo to yili bosono na kombo na yeso to yebi ke yo zalia wa olobe pas mi balimi sato basanga na kombo na yo zali kolo to lingi o manifester gloire na yo po to yo zali na biso olobaki ko tika biso te ozana biso tout le temps tina suka molongo. To yebi ke présence na zalia to vandi na kati ya présence na to kumisio kombo na yo yesu etombo amanesiko na kombo na yesu. Amen. Amen. Bandeko ba bolingo to koti boko pe question ya ndenge mama sengi biso to sambela to koti na question o ya liboso mama yo zanki d'accord to bengi no bi madosha ko mwana nga pesa nga moment na émission na yo na expliquer que makambo papa na biso wa bisben par respect na kolobate kaza ko kosa mais peut-être kaza na contradiction papa maman lobini nga na linga koloba likambo oyo oyebi biso ba mama ba papa na biso bazana na tango ancien testament na tango kala oyo mwasi aza eloko bako valoriser te aza eloko bako tika azalaka na ndako lokola rideau alambaka akipaka bana mwasi aza eloko na tango wana zo batango po papa na biso ti lelo oyo bazana na kati na esprit oyo ya kala wana non ba comme na Nouveau Testament na temps grâce bazana na temps wa Moïse na temps wa David na temps ya Élisée nan ba comme na temps grâce te bazana na temps wana ya kala wana ya loi la loi tu fais ça tu ne fais pas ça si tu fais ça Dieu va faire ceci bazana na comme na temps siko e komi grâce Yesu asopi makila na ye asopi makila ne pona biso asukoli biso na masumu nyonso alobi to kende to fongola liloba évangile qui est partout évangile les alliés pour na ba païenté eza pour na ba juifté eza na pour na bao nyonso bandima yeso kwa mokonzi pour mix donc ozomona batu mingi na sangisi na lobité que ba sali nzambe nyonso mais batu mingi bazana na mentalité ya kalawana ya tango kalawana ba koko na biso moi ça zalaki même na kati ya France apé na tango wana ya bango ya ba 1800 wana moi ça zaki na moi ko lobate moi ça zaki ko salate moi ça zaki na droit ko salate moi ça zaki na cuisine l'air nyonso mais tout comme na temps ya grâce temps ya grâce batu baza ko comprendre nante grâce na la loi ozo comprendre donc amalgame wana mutezo tumisa ba biso siko oyo bana na nzambe ya lelo oyo toza na temps ya grâce toza sous na temps ya loi te loi yango wana ba interdiction na nyonso grâce nzambe alobi na sali grâce nazali wana na mipesi na sopi makila nanga po na bino botambola na bolingo bobanga kosala moninga mabe botambola na bolingo bokomona banzela na miso eza pole nga naza na bino na kotika bino te na sekwi naza na kati na bino na komi na vandi na kati na bino ngam nazo konza bino donc makambo bazo bake mwasa ko reprocher te wana eza temps kala na lelo mwasa ko telema apprécier c'est vrai mwasa ko telema te na miso bata banda ko finga papa o banda ko minimiser ba papa non mais mwasi ya lelo oyo akotelema akopanza Jésus a dit allez partout dans le monde entier, faites des disciples. Est-ce que Alubi que Mibali aller dans le monde entier, Alubi allez, beaucoup de bénédictions, et à la base, et à Mibali, beaucoup nous pensent sango malam, évangile, et ça sango malam. Vous comprenez? Donc si moi ça que tellement à penser sango malam, pour sango malam et béni, ça bénit tout le monde.
La grâce est venue. Jésus est mort sur la croix pour nous. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Il a pris tous tes péchés. Il a pris tes maladies. Il a pris ta malédiction. Il a pris ta pauvreté par son sang. Il s'est livré comme un agneau à l'abattoir pour toi. Donc, pour ne pas payer sa sangoana. Donc, il faut que sa sangoana. La loi la loi ya Moïse ezalaki basi ba na place na bango mususu ya kosambela mibali baza na place na bango mususu ya kosambela mais grâce ye eponi mutote eponi juif te eponi païen te eponi bato nyonso donc moi si akoko telema apesa sango malamu moi si abotaka apesaka vie moi si azali mosungi ya papa mobali oyo aza na mwasi te amata kita aza déséquilibré soki aza na mwasi lokola bazwa mwasi na kota mobali aza wana pa soutenir mobali. Maman, merci beaucoup. Olobi, mwasi aza wana pa soutenir mobali. Mais là on parle du cadre spirituel. Est-ce que la femme a le droit à Martine Estrade à comme il peut pasteur, to prophétesse, to nine? Est-ce que droit wana? Pourquoi pas? Paul a le qui moi ça côté le matin. Pourquoi? Parce que l'église à Corinthe. Oui, papa, na Galate même na Timothée le bien même na Corinthe. Parce que l'église à Corinthe, c'est l'église ça passe na Paul. Galate, oui, na Corinthe, ezali l'église mi balo il y a même qui évangile mais bango ba tout ndaki na orgueil. Basi bazaki ba orgueilleux. Mi bali bazali ko sala makabo. Il y a tout ce qu'on tandi bien na bepito comme na l'église mi balo wana etulusa ki Paul. Et on a Paul le baki mais bino ndenge nini ngane ko prêcher bino sango malamu. Ndenge bino nini bozo ko mélanger sango malamu na ba ki dictature na bino. Moi c'est que côté le matin na miso bato abanda ko ganga devant mibali. Mais maman so total pe na batango to na 2022 eza makambo zo de kapé na mukili. Maman comme ndenge yo lobi ke église eza têtu. Le loto omona na batoile ki pe église pe comme têtu ba sana nzambe ba comme ça n'importe quoi. Est-ce que makambo yango balobaki yango pe pona tana biso o te mais tango tozota to makambo tozota la kaka. Yango zo salamaka tozomona ba mingi ba telema na kombo ya Yesu. Mais batiki babungi nzela mingi tozomona ngo na kati ya bato wana so bato malamu pe bazali na kati ya ba mamo ba bazo telemana pe ya malamu na mabe pe bazali diable azali wana zoro début bezo ba Hérode il cherche qui dévorer donc diable pas qu'on dit matin va dépulper quand aille donc makambo nzambe ezaka bolingo mama Dieu est amour azo senga biso to linga na kaka so na lingi yo na kosala mabete na ko kipete poza moi si gozo mobali so bolingo zali wana bolingo yango mtezo esudaka nyonso to nzambe bible mumane bandi Genèse na Apocalypse ezaka bolingo nzambe pona bato bolingo na biso na baninga vraiment c'est tout. Il y a que l'amour, la Bible est remplie seulement de l'amour de Dieu et les hommes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que l'amour. Pour songa na lingio na ko saloma vete, songa na lingio na ko tonga yote, songa na lingio na ko mono na nzala na ko tiko na nzala te faut na peso quelque chose. So bolingo zali paix. Soki lelo nazo salama tala ndenge na kote ya ndenge to ozala ko yoka matea nango moninga yoki ngesengelelo uyambinga donc le songa naza na problème ko songa pour la bolingo c'est tout vraiment c'est tout. En tout cas Bible les auteurs biso à partir de Genèse tina Apocalypse bolingo quand bien même ngana lobake avant Apocalypse histoire na yo ya papa Gédéon ya maman na biso ani ya ngai ezali nami. Papa, par rapport à oh maman lobi, aujourd'hui ko bakisa nini, olongola nini to olobi nini. Na sepeli mingi maman ni, soyez les bienvenus. Amen. Na cour des grands. Table bon. Si koyo maintenant maman avec beaucoup de respect maman na biso bi na linga ko mingi. Tant to lobi la grâce, il faut toyer ba qu'est-ce que la grâce? Voilà. Dans nos jours, l'église est en Bolamabé. Libota na Nzambe confusion côté puisque to simba mystère Nzambe bien té. Po ba yebiti na grâce té. Ba expliquer bango grâce ezali. Kasi yango sikoyo yo lobiti na grâce na ngina limbo la tina grâce na ko limbo la ezana Romains 4 Romains 5. Na lobati na grâce. Pour libota comprendre que non tant que le ministère de la femme n'existe pas. La place de la femme est à la cuisine. Excusez-moi, il y a deux choses. Ministère, na côté.
Oui. Ministère ça veut dire que moi si maman a fondé l'église, a commis que ça la banque tout na église. Mais côté il y a maman télémi à la Bible sans malam. Il y a deux choses différentes. Ça n'existe pas. Non. Écoutez, moi j'ai dit que non, le ministère de la femme n'existe pas. Parce que maman ni azaboy. Et comment maman ni ce qui maman ni até nanda kunaye até ordinateur naé bandeko nzamba zolo baboy photo bona motima peut être là c'est une autre chose. Mais ce qui apôtre Paul Azoboya oezali na Atelemi apôtre Paul Azolobela na 1 Timothée. Ozomona 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Apôtre Paul Alobi, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité devant les hommes. Mais attends, papa. Tu confrontes autorité, n'a qu'au plus à ton malade, mais papa. Non, l'autorité c'est quoi? Il y a un expliqué. L'autorité, Paul a précisé. L'autorité, ça c'est l'autorité. Ça, c'est l'autorité. Il y a côté les maliboso y assemblé que Batuba Fandi, au monde. Batuba Fandi wana, moi ça l'équilibre, liboso le bique non. Alléluia, amen. Bon, bon, la Bible dans sa maman pasteur bébé. Paul a boyango. Alors que non, moi c'est azana bisikate. Maman ça d'accord. Nalobi bon sango malama ngo kaka mibali mutu ba kopanzango. Bon non sango malama ngo donc ba maman ko tele matemba pesa sango malama ko ba bika. Yoka to keni malembe. Na bana na grâce. Tant que le bateau zana tient à grâce. Tient à grâce ce n'est pas dire que non, ministère de la femme est côté pour zana tient à grâce. Non. Ministère de la femme et un soutien mon côté de jeunesse apocalypse c'est ça pour soutenir le ministère de la femme. So batuba boy que non ministère de la femme pour Paul Azana ba place nous le non selon moi Paul. Ba maman belé ba cœur ba bi que non Paul Azana ba place le bac selon moi Paul. Mais maintenant ils ont la Bible ou ils ont Paul kutu te mundazo boyango mais le Seigneur lui-même azako boya yango. Alors, très bien. Place nini papa Paul. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais Apocalypse ou on est révélation nzamba pesa. Rema. Sikoyo Apocalypse chapitre 2 verset 20 le quoi nzamba yebaka makambu d'avance ayebi que non na génération les bana basio abateti bako longwana place na bango ya kibomwasi bako ya ko se telema. Bien bana basio abateti. Maman lobi apesi exemple ya Corinthe, hein? Corinthe, église à Corinthe. Église à Corinthe. Tungisaki papa Paul. Mais non. Hein, papa? Yango mukwana kuto silika ko enfin au silika quitté mais au pointillé qui sur le fait au bouja kita on a lobby nous sommes en 2022. Voilà. Vous avez se rappeler. Nous sommes en 2022 papa. Vous avez se rappeler que nous sommes en 2022. 2022 lelo. Maman a expliqué que makambo wana etalaki papa Paul na Corinthe. Po bana Corinthe nde bazalaki têtu. Batondaki orgueil. Batondaki orgueil. Non. Maman ni. Exact question ya bana correctité. Ça c'est la parole. Déjà te lo na Paul. Tolanda très bien. Te lo na Paul. Maman ni ayebi ke non na kati ya Bible awawa. Selon mibeko ya Nzambe. Exode chapitre 3 verset 13. Nzamba a précisé. Mais ma biso na Ancien Testament. Naoya, nazo tam la Bible. Comment mais la biso te wana exemple. Narobi maman qu'est-ce qu'on appelle l'état de grâce? Et papa explique dans nos biso grâce et ça. C'est qu'on a expliqué. Maman même les seigneurs dans la Bible. Même les seigneurs dans la Bible abi na ye kolongo la même poussière te ya mibeko ya Moïse. Oui, kolongo. Na yende kokokisa yango. Mais maintenant quand vous disiez que nous sommes dans les temps de grâce, mais il faut déjà d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle les temps de la grâce. Papa, il a expliqué. Les temps de la grâce, les temps de la grâce ici. Les temps de la grâce, balobi que notre zana kaya grâce par rapport à quoi? Puisque na kaya Moïse, le peuple ne s'approchait pas na lié. Na lié autobengaka lié très saint puisque temple et kabona qui n'a trois parties. Ça aussi il faut reconnaître. Tozali na parvi place tout le monde. Lié ça ba quoi Tozana parvi. Tozana lié saint et puis tozana lié très saint. Donc tozana lié sacré na lié très sacré. Mais kasi amona loba. Grâce même pas biso. Nasi sa mama. Yango sikoyo. Jésus.
Mais maintenant, tant qu'on lobby la makambo, il faut comprendre makambo très bien. Puisque natawana mutabane ko yata sala prière pa ya nzambe. Prière na yo okoya na ngwe pa na ngai sacrificateur olobinyo na sumo kaki boye na zisi koyo niama ngai niama nde yoko kamata osimbi niama boye osimbi niama bakati niama makila wana niama wana ezipi masumu na yo mais le temps de la grâce ezani ni keno barrage ou la séparation bande ko séparer biso nzambe eza li sous-souté. Donc la séparation y a temps y a grâce, ce n'est pas dire eza que non na ministère eza na eloko mususu. Mais on suppose que comme le quoi qui nganga et comme le quoi eloko moko spécial alors qu'on dit a commissi yango eloko moko simple nganga nazo comprendre bien te bolingo zongo le quoi eloko moko soki na bibo e mamani mama boyo kana nunga. Donc on dirait bino mbalé boza ko se contredire. On dirait makambango eza pena ndenge wana maman a expliqué biso bien. Alobi que avant ta ya grâce nde makambo wana esalemaki na Corinthe. Yango papa Paul lokola zaki mutu ya génération wana alobaki yango pona bata Corinthe. Mais tant que tu as grâce, oh, ils ont confirmé. Nani? Non. Donc ça veut dire que makambo wana liboso. Non. Paul a yé après. Paul a écouté déjà grâce à la place. Vous savez, Paul a mais Paul a après grâce. Nous comprenons grâce que Paul a vu grâce. Paul a vu grâce dans la révélation. Moïse. Le juif, donc, Bayouda va prier à côté na bango, Mibal bazo prier côté na bango, Basi bazo prier côté na bango, Bapaya bazape na côté na bango. Mais apôtre Paul a yeko précisé que non lui na bonzambe na taille grâce. Na bonzambe na taille grâce, il y a ni juif ni grec, tous sont ensemble. Donc selon qui la division à qui tes alliés sous-soutés. Mais maintenant, les mêmes Paul y est mon cas sur le bakenon. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité. Sur l'homme. L'autorité sur l'homme. Oui, c'est normal. Mais maintenant. Autorité n'a pas péché. Sur l'homme, ils ont non. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité. Après la femme, il faut que la femme se taise dans l'assemblée. Il faut que la femme se taise. Mais c'est quoi maman na biso anya le bike non? Wana ezalaki po bana baswana bazaki na désordre yango na biso na longoli Paul. Na longoli pena Paul na tindike musika na ngai. Mais maintenant na kumba maman na haut niveau ya makama molimo. Loba papa to kene maman na 2022 année miroir. Mamani bobo Paul ba na correct désordre côté kuna Galate pesa qui mutu passe Galate pesa mutu passe même il tondimi ba pesa qui mutu passe mais maintenant Apocalypse chapitre 2 verset 20 Apocalypse chapitre 2 verset 20 natanga mais Apocalypse on est yes c'est révélation yoka mama nanga tanga biso Apocalypse chapitre 2 verset 20 tanga limbo la ngo bande ko ba comprendre papa ngai na croire na Jésus dans otanga na kombo ya Yesu Christ tanga na kombo ya Yesu les Nazaréens les véritables les seuls chapitre 20 mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, Église. Il parlait de l'Église. C'est ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. La femme Jézabel. Ce que j'ai contre toi, Église. Parce que l'église, église à Thyatire. Église à Thyatire. Les 7 messages, il y a les 7 églises ou en Apocalypse, Ezali, mystère, il y a encore tout ça pour former les lots. Église moko.
Ce que j'ai contre toi. Parce que bango ba kota ki na makamba kinganga. Oh yo, yazalaki awa. Mais on précise bien ici, 4e lettre à l'église de... Tu mélanges tout. Eza ma lettre prophétique. Azo mélanger tout. Ce que j'ai contre toi, église. Parce que tu laisses la femme. Jézabel. Femme on a zaki bango ba osala ba kisi pour bazaki ko adorer. Bazaki ko adorer ba Jézabel. C'était Jézabel a tellement la période ya Élie. Jézabel a tellement la période d'Élie à contredire l'évangile. A lebi na peuple, a lebi que non. Le vrai évangile va les affaux. Voilà. Boye pas na ya bimi lokola prophétesse, ça le groupe na yepé. Il y a un prophète à Bal. Ah bah lobby bien pour enseigner et séduire mes même maintenant landa sikoyo. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que j'ai contre toi, Église, parce que tu laisses la femme, Jézabel, aux hommes, et sa parole prophétique. Maman n'y a le sa prophétesse. Il faut comprendre où est sa parole prophétique. Mais papa, le billet, c'est Jézabel. Non, il y a un ça. Il y a un ça. Tango bazai ko loba makambo ezalaki makambo ba prophétesse ba bazaki na ba idole. Maman ya moté. Alors expliquer. Ce que j'ai contre toi, Église, parce que tu laisses la femme. La femme audacieuse, Jézabel Azaki audacieuse. Ce que j'ai contre toi, parce que tu laisses la femme. Jézabel. Jézabel, autrement dit que non, audacieuse. Qui se dit prophétesse. La prophétesse ici, là, s'englobe les 5 ministères éphésiens. Pasteur, docteur, évangéliste, apôtre. Donc, moi, c'est à la place cité dans 5 ministères. Enseigner. Bah, le but très bien. Enseigner mes serviteurs, bananaye, mes serviteurs, qu'ils mangent des viandes. Les viandes, ça c'est la nourriture. Ça c'est la nourriture. Les viandes sacrifiées aux idoles. Mais à préciser, on peut très bien les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, et puis on précise que non, il faut se repentir. Sinon, tant qu'il y a à commettre moi si ni toute l'église connaîtront que non, je suis celui qui sonde les cœurs des rangs. Ah ouais, Jézabel on est Satan. Papa nalingi na Satan. Et comment yandongo papa au monite que tito tangi oyo papa eza makambo ele kakikala eza kutu est-ce que bazolo belalo parce que ça l'attend de la grâce papa oyo temps de la grâce oyo eza apocalypse kutu temps de la grâce ndango oyo tango wana bazana na bakamba ba idole mama mado oyo kutu na solo boyo apocalypse temps de la grâce eloko clôturer nzambe nyonso tango oh c'est le Seigneur après qui accueille maman siko balobi place à moi c'est ça quand na cuisine yo lobini. Précisons que nous sommes en 2020. Mais moi c'est place à moi c'est ndenge bazolo bana place à moi c'est kozaka na cuisine te. Moi si oui moi c'est na mobali moi ça na devoir na ye. Devoir moi c'est zali ko rendre mobali né heureux. Ça veut dire qu'on a un appétit soit un mobali na ye. Mais ba ko le baté place neza na cuisine à 100% puisque moi c'est déjà azali mosongi monene na kati ya société na biso. À cause de la cuisine par rapport que il faut alamba à servir mobali na servir bana na ye. Là Zali, entre parenthèses, je peux dire oui, mais place n'est qu'à ça, les locaux, la cuisine, non. Papa, toké, la émission to salaki ngana yo, olobaki nanga bien que nzambe tango salaki mukili papa, a salaki Adam na Ève, a consacraki bango po ba sambela kaye. Donc, départ là, aux moi qu'on se contredire, très bien. Que dans le pont Zambé à la base, à ça qui peut moi si, à ça qui peut mobali. Maman m'a dit, Landa si mais si on les changer dans le Landa si bon akindi, to kini malem. Maintenant il va kenda ko Landa sango malamu. Landa na répondre maman ni nazonga. Bato ba kenda ko panza sango malamu ya. Et bon moi les évangélistes ça témoignage. Il faut faire la différence des choses. Oui, témoignage c'est témoignage pour l'édification de la santé. Mais pour te dire que la femme c'est la question na wangai. Nabi maman a la zone de la peau et c'est chapeté. D'accord. Na limbo la maman. Limbo la papa. Maman nangai.
est-ce que valeur na bino ezaka so bozwi bible bolobi shinda baba orondo dondo mais non mais papa votre place servir ko tia biso ka na cuisine mais na bina tia bino bozo minimiser biso bosangela nga bino mibale biso tozalaka na cuisine donc obalaka biso kotia biso na ndako tokoma rideau donc tovanda kana votre place, vous voulez ou pas, votre place est dans la cuisine. Mais maintenant, la directeur de base dans la cuisine. Comme aide, mais place na bureau première votre place c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, mais la place de la femme c'est la cuisine. Non, papa. Oh, oui. Maman, vous avez un macho. Maman, papa, yo moko lobaki na macho. Papa, yo moko lobaki na ngolo biboyi. Nzambe tango asalaki Adam. Adam, malgré salaki Adam. Donc, ngana banda kana cuisine na lambela ka. Maman, malgré salaki Adam. Maman, ni place na bino eza kuna na cuisine. Maman, boza macho. Mais pourquoi bolika l'église? Pourquoi boza dia? Non, si vous l'exi monga na oyeba ke no ebola mbate. Maman yoka solo. Papa yo lobi bien. Nzambe tango asalaki Adam, asalaki na peuple moko boy. Mais tango asalaki na peuple. Amonaki place Adam azovanda na jardin d'Eden que Adam comme kolela qui est moko trop. Nzambe asaleli Ève. Maman Mado. Azalaki ye moko semblable. Premier serviteur ya Nzambe ezalaki mobali. Tolongani na nkutu na premier serviteur ya Nzambe ezali Adam. Maman boyokanga. Papa yo lobi ke tango bayi kosalela ye Ève. Yena Ève avant baye bakeba bolumbu avant Ève serpent akosa ye. Bazalaki Nzambe soka ye abengi bango baye kubonde. Nzambo za Nzambe. Tikala Nzambe zala Nzambe libela na libela pona ba abonné na biso ya Madosha Ko TV officiel, babi parole sacrée Edino TV bilengi. Après si ko tango Ève baye kokosa ye nde aye koyeba ke basa bolumbu mais papa tango wana Ève azaki servante première non kolobaki servante première Adam na Ève azaki boye Adam ngole ba pesa ki mbuma ngwa boya ki te bon nalobi bo sangela ngate bilu bale nalobi ba présenter mbuma boya yoka bo sangela ngate naloba mamani yoka mama yoka nous question ngai question to comprendre question très bon comprendre te papa bandeko baba bonne il faut pas comprendre tangu wana mama yoka nano tangu wana Adam azalaki premier serviteur ya Nzambe. Basaleli Ève. Deuxième servante ya Nzambe. Donc Nzambe andimaki ye ke mwasi abanda kosambela ye kosalela ye. Pona nini lelo na 2022 mwasi akokoma bafoué à Olobi oza réponse. Na kolambela bino me na ko place na ko za na cuisine. Place na pembe na mobali na place na namoni mama ni likambo ya la place de la femme et la cuisine les chauffés bino. Mais oui. Non, fâchez-vous comme vous voulez, mais votre place c'est à la cuisine. Yo kada pas répéter en côté. Non, nalobi na pesa yano. Mais ezani. Moi, c'est aïe kozala lokola aide voilà. Dans le ministère. Moi, je peux faire ça. Landa très bien. Bon, d'accord. So lingi bongo. Voilà. Oui. Mais on va cuisiner. Nzungu, ma kurseza ya bino. To boité. Voilà. On dit que liba la pesa ministère. Mais c'est ça puisque correcteur yoka olobi kutu bien. Na c'est pas le maman do. Un correcteur chapitre 11 verset 7. Ils ont précisé 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. Ils ont précisé sous quand même que votre place c'est à la cuisine.
ils ont précisé que l'homme est la gloire. Mais 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. L'homme est la gloire de l'Éternel. Alors, la femme est la gloire. Moi, c'est ça. Gloire à Mobile. Oui, bien. Mais maintenant, quand vous avez gloire, quelle est votre tâche? oyo tele malisi sur liboso na ngai bano bashinda baba ngana zanga na ministère na koya kusunga soza na ministère loboko moka sokola na mama na ko sunga yo ko sunga ngai ko pangusa pe baba zozo sunga ngai mais pourquoi ko sala pe protocole za zozo sunga ngai mais soki yo za malade so ngana za malade e bon na carte église ba frère bazati o ba ko lendi saba no suko be ba mama tant ba mama ba vandi ba mama bazana masolo ko sola entre basse et oui ba kozela yo papa te bino na bino ba mama bo fandi kuna exactement matali ko la chair mais koko matapé na kolo na quatre ensemble je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité autorité yo zo bana ça veut dire autorité ça veut dire dominer mi bali nyoso autorité autorité yo zo dominer mi bali nyoso autorité c'est l'autorité que la femme se taise dans l'assemblée la femme peut parler à la maison devant mon bal ah chérie mais le kolo bakane za bien té oui c'est normal au koloba chérie attends mon bal na za pasteur ah papa verso simba kana falo simba bebu ah et que na bien té au PCD la militaire mais maintenant l'intercession beaucoup de l'intercession ça place à prière mais alors que la femme se taise dans l'assemblée par rapport à l'enseignement. Boyo moni na Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais maintenant, yoka, ce qui me boywana, c'est que les âmes se contredire là na maman. Bino mema ba loi na bino bokoko na kata église. Na bi yoka. Bino bo swani sangate to kini malembe. Bozo mema kama ya bakoko. Mamani, yo za prophétesse. Pesa un exemple. Exemple ya mwana mwasi mwana kata bibi. Ngai yoka. Oye bien exercice sacerdoce. Bongo Anne, maman prophétesse oyo ayambaki Yesu, tango Yesu abotamaki, oyo veuve yaki na kata église. Comme ne Anne. Est-ce que azaki prophétesse à ministère to prophétesse? Azaki prophétesse nzamba zako sola na ye. Prophétesse ya don. Prophétesse à ministère. Yoka. Ngai na prophétesse. Il y a parole. Ça veut dire oui, ça veut dire yoka. Oui. Ngai na prophétesse. Prophétie ezali lobanzambe. Dans la prophétie, il y a le banza pour pesa bateau, pour encourager bateau baza ko lemba, bateau baza décourager, pour enseigner, pour encourager bango. Ça veut dire mutoza na problème, na yi, na memi liloba, na laxie liloba, tala na situation de zamba lobi boye, alobi boye. Ministère. Naza na ministère te. Oza na ministère te. Donc oza na prophétesse ya don. Il y a le don, voilà. Voilà. Mais beto malade. Te wane za problème ti. Alors maman. Prophétesse ya don. Azana ye prophétesse ya don. Naza na ministère à prophétie te. Azana ministère te. Moi c'est azana ministère te. Naza na ministère à prophétie. Yesu bazolo baba o bazana ministère. Net moi na ministère à prophétie te. Maman ni soit comprendre. Naza na don ya moi c'est na ministère té ndingo nga babenge mama pasteur maman tel non donc wana ko eza ba Jézabel non bato ba comprendre makambo nzambe bien té ozomona moi soko sunga mobali na yo oyebu na soutenir mobali na nga puisque première intercesseur ya mobali eza mwasi na ye. Oui, je suis d'accord. Ozobonde la pona mobali na nga zaba sunga ke mais ministère même libala voilà même libala mwasi assemble la rapona mobali voilà sikoyo yango na foyer yango mobali pe moi ça bongisa na nongoli bino na cuisine la place de la femme est à la maison. Voilà, moi je préfère. Ah, moi maman n'est pas d'accord. Bon la place, la place de la femme. Donc nécessité d'anga mission des zaka ya kolamba la yo. Maman ni na bala fio pona nini? Na bala yo pona cuisine. Ah ben non. Ah papa. Bande comme lingo papa za célibataire. Mais nous za célibataire au tout là. Oh, sans effet maman ni. Na bala en décembre. Eh. Vraiment. Anende e bali. Oh ya yo ada kana cuisine. Maman ni, moi si déjà tango zo bala, oyebi ke no nandaku babirwe kabwana salon to baka salon eza ya mobali wana na solo to ba vérité maman ni to kiri to ba normalement to baka salon eza ya mobali mobali da ya mais biro ya maman ni eza à la cuisine
Sinon, maman, ça va bon. Fâchez-vous comme vous voulez, mais votre place, c'est à la cuisine. Quand même, papa. Oh, 2020. Oui, 2022. Toi, tu as rideau cassé le salon. Yo, oh, équipé côté, on a équipé côté. Papa, votre place, voilà, tant que le babon, place de la bino, donc, ils ont encore la bureau de base. Non. Ils ont la cuisine. Non, papa, tika makamba ba wende wana, tika tanga ngele kawana. Tika makamba. Mais ba wende ndenge. Non. Yo loba. Bandeko ba bolingo ka ndenge bino moko bomoni eza kafu papa siko to lingi to leka loko moko maman en tout cas maman merci beaucoup mais maman eza d'accord na makambo nyonso to lobi maman eza d'accord à 100% te ya cuisine na papa te ya cuisine eza place so lobi na za mosuto za basu oza mosungi me na bibiro na yo na bino biro oza ba ke biso to za kana na bibiro na ndaku chambre représenter biso na mamani na ndaku chambre eza ya biso mibale salon eza ya mobali mais votre place c'est à la cuisine. Wali za biro na bino à la cuisine. Ndenge zali. Bon, ndenge papa ndenge yo so pointiller de mabe mais loba maka au sens opposé du terme. Terme oh papa zo memela au sens vraiment opposé. Mais nazo ka mo pona ni bobo ya cuisine na bino. Papa merci. Non parce que yo zo ti abiso ti accent sur cuisine wana. To le kana question mususu. Maman sali loko moko na bandeli awa en tout cas ezaki makasi o nga naza na habitude ya komona abi to bondeli papa yo jamais namona yo na émission bondela jamais to banda na émission boye maman Mado to bondeli nayebi ba pasteur pratiquement tout mais il y a quelques-uns aussi qui sont comme toi mais ça la plupart preuve au moni maman prophétesse tant que nous to bandabi to pesa nzambe lokumu na epo to lobela ye na émission oyo mais yo jamais otikala ko sala yango papa lobi eza mabe te na lobi te eza mabe na lobi boye na lobi boye na lobi te na lobi te eza mabe mamani na préciser boye nga na lobi il faut déjà toyebaka Mouto a prié avec mission Zamabete. Mouto pas prié avec mission. Ayebi pourquoi prier avec mission. L'année très bien. Tu précises que la Bible a précisé que non, le souverain Seigneur. Oh, bah bien à Jésus. Le souverain Seigneur il y a la tête du corps de l'Église. Mais maintenant, celui qu'on appelle la tête du corps de l'Église, Maman Ani Azawana, Azana place si Mota ou l'Axangabi, Ava Banaote a Banako prier. Habito Kangana Misto Bon, non. Aya Kaka Mbalamoko, Asenga coup de pierre. Barque naïe, Luc chapitre 4, maman pèse la barque naïe pour enseigner. Ba pèse barque maman va nous enseigner. À Keibo se retrouver dans la montagne. Ambalama ka bandi enseigner. Place à ko prier, place où y a prier. Exacté, avant banda. Mais landa n'a précisé boy. Dans la vie, na vie à bon Zambé. Ba préparer ka journée déjà na boto. Moto ayebi déjà planning na yo il faut tika yango babi recommander ton sort à l'Éternel. Ozomona recommander ton sort. Donc recommander journée na yo na maboko Nzambe. Nabi si jamais ba no prier Nzambe protéger na kata bisoni na Nzambe non. Puisque journée ils ont déjà planifié na mission Nzambe ye muta classé leo. Place libule za épargné na libulwana. Place koko sezali épargné yo. Donc il na butu muta priaka. Avo là au prier pour tiki butu na maboko Nzambe. Tango la muki na tongo avo bimanandako. Il faut prier pour la journée mobimba. Mais alors, ce qu'on a yénet une émission boy. Bible a précisé là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mais tant que Sangani Awawa, nous parlons de qui? Nous parlons du Seigneur. Pour la gloire naïe. Place où bandeko bazana koko so babanda comprendre makambote, ba comprendre que non, la place de la femme est à la cuisine. Ba comprendre non oui. La place de la femme est à la cuisine. Donc le ministère de la femme n'existe pas. Pour tout le monde, place mon côté. Au moins, il y a un sens. Donc, il y a un sens. Saint-Esprit a joué place dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Donc, à l'objet de Matthieu 28, il est avec nous tout le temps jusqu'à la fin du temps. Donc, Azanabiso, présence Azanabiso, dès que vous allez Azanabiso. Et ça dépend, il y a Moutounini, communion, il y a Zanango Panzamena. Na butu totika butu na maboko na ye, na tongo totiki journée na maboko na ye, mais communion na biso na Nzambe tali mutu na mutu. Et tali mutu na mutu.
soki oyo yo oza na communion na nzambe no omoni nzambe wana azali nzambe oyo azalaka na yo atambolaka na yo agidaka vi na yo na makambo nyonso kosala okotike pa na ye ye amema yo donc nyonso yo kosala okoloba na ye mpo ye moto akumbaka vi na yo donc okoprie na sensu oyo na communion oyo oza nango na nzambe na yo ngaluko na yebi naza na communion ava na bandelo kofona tika na maboko na ye mpo ye moto aza kotambwisa nga ye moto aza seigneur na nga ye moto azogide nga donc soki ye aza na ndenge na ye ya ye oyo soki asambeli na butu asambeli na ntongo ekoki donc place nyonso nzambe azali wana relation na ye na nzambe na ye communion na ye na nzambe na ye donc tokoki kojuge ete tokoki kokondane ete mais mutu na mutu ayebi ndenge atambolaka na nzambe na ye communion aza nango na nzambe na ye na moyo santo voilà wana nza d'accord mutu na mutu ayebi ndenge atambola na nzambe vraiment mutu na mutu ayebi ndenge atambolaka na nzambe na ye nzambe acontinue toujours kozala na biso na bino dans tous les domaines de vos vies. Émission est commis pratiquement à la fin. Ezalaki émission moulaï, mais tolingi tokata ngopo esengi bongo. Mais nangi na tuna nani question ya suka. Maman, le parler en langue pour na yo eza na 1 Corinthiens 14 tout voilà 1 Corinthiens 14 eza prière en langue et comment voilà. 1 Corinthiens 14 eza vrai ou faux? Eza vrai. Papa, prière en langue eza vrai ou faux? Na bien. Prière en langue eza vrai ou faux papa? 1 Corinthiens 14. Oui, celui qui prie en langue, c'est difficile. Mais maman, Yoka. Yo le répond, papa, est ça vrai ou faux? Mais il y a mon T'es papa, le banon pour qu'on aille. Parce que il y a des sortes. Oui. Parler prière à langue, il faut y avoir non. Prière à langue, basolo bawana. Qu'est-ce qu'on dit parler à langue? Voilà, mais d'abord prière en langue, parler en langue en soi. Oui, Paul a combien? Le parler en langue en soi, est ça vrai ou faux? Parler à langue, ce n'est pas Shinda Baba. Randa Baba. Ça, c'est pas parler à langue. Ça, c'est. Donc, les naïbités sont le côté moi. Mais ça différence mi balé. Écoutez, maman, écoutez, maman, église c'est ça na ba doctrine. Mais nous a baptisé aux alliés avant de répondre maman ni yango na tout na bi Shinda Baba c'est parler la langue. Papa tanga ka 1 Corinthiens 14 plus toujours Baba, prière à langue. Papa, personne n'a vu les deux différences au Yolobi. Dans lobby, il faut tout na maman ni après cet exemple moi parler la langue. Yo tout à l'heure est vrai ou faux? Na lobi na yo est vrai ou faux papa? Na lobi na yo est vrai. Ya mo sikoyoka, maman madoyoka. Yo na lobi na est vrai ou faux? Moi je prie en langue 3 heures du temps. Moi je prie en langue. Tu pries en langue. Randa baba yete kuli c'est mana yikama na. Yemo kwa memaganga. C'est lui qui me conduit. Eza lokuta. Mais eza na 1 Corinthiens. Randa mama. Non maman ni. 1 Corinthiens lobi te que non randa baba. Mama zanga munatanga. Le randa baba là c'est faux. Dala maman il a expliqué muto akoko memango na ndenge oh Saint Esprit yo ko memango non lobaka te randa baba Corinthiens peu ça 1 Corinthiens 14 tanga 1 Corinthiens expliquer sens nango 1 Corinthiens yo zana bato mususu maman allez rire ndengo bi osala ngo 3 heures. Moi je prie en langue, c'est pas parce que il y a lobby qui est dans ma bengana tika. Moi je vois beaucoup de miracles. Mais quelle langue les amis? On le bani langue likolo nzambe. Ya nzambe. Moi je prie en langue. Ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas ça que moi je ne non, je crois mais il faut moi je prie et je vois ce que Dieu fait par rapport à cette prière. Parler à langue c'est quoi d'abord? Ma papa balobi parler en langue ezali Saint-Esprit azosambela pona yo moko. Nani na yeza nini? Il y a Saint-Esprit existe à ti maman. Maman il y a au sofa maman ni papa muto non maman il y a pas de yoka abomination maman ni abomination de bino botambo nango yoka mama zana tambola yoka na ngana tangi papa nani ngonge zate pona moni tanga rechercher l'amour, la charité c'est l'amour. C'est coquille. Table ronde. Tanga.
Bon, je dis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, recherchez la charité. C'est l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Bon, l'andas qu'on a expliqué très bien. Maman Hado, quand on dit parler la langue, ce n'est pas Shinda, Eroko, Baba, Yinda. Non. Wana yo ko mona ngopa na mona le mona ngopa no na yo cousin na yo mais ba loba mama oloba kina loba ba biso basi tuzara nalobi oloba kina loba mama ni oloba ki expliquer biso na 54 ans yango na expliquer yango expliquer mama na expliquer ko zala vraiment la kimia mama na ngai zana kimia na expliquer au ministère Nzambe na expliquer na expliquer au ministère Nzambe kitoko oyo ka ministère Nzambe ça te prière à langue zete Nzambe bolimbisa. Ok, Malembe. Parler à langue. Parler à langue d'abord. Parler na prière. Parler à langue ou prier à langue. C'est deux choses. Yoka, oui, deux choses différentes. Mais c'est le comment. Ndengemoko. Landa Krebeke, c'est qui parle la langue. Les jours de la Pentecôte, les disciples basangani bangonyos. Ozomona. Kolandisama parole ya Seigneur. Boz à la place moko jusqu'à ce que vous recevoir puissance. Oui, et pas ensemble. Landa malam. Mais maintenant, puissance wana parole ya Seigneur ezo landisa prophétie ya Joël chapitre 2 verset 28. Puisque tant on va recevoir esprit, Pierre a tellement à l'obité que non, awawa, parole à Seigneur et Kokisami. Mais Paul et Pierre a tellement à l'obité. C'est ici que l'accomplissement de la prophétie, il y a Joël chapitre 2 verset 28. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes et des visions. Mais maintenant, tangu bango babandi ko parler à langue. Landa sens très bien. Il y a langue. Tangu babandi ko parler à langue. Qu'est-ce que parler à langue? Bible précise le que non. Bato bazala ki wana, bauta ki ce sont les juifs de tous les côtés. Bauta ki ba ko sangana wana. Nasili samamani. Oui. Pour comprendre le sens de parler à langue. Ba juif bauta ki na tous les côtés. Ba yaki wana. Alors mais maintenant tangu bango bazoloba bazo pour parler la langue ba préciser très bien langue na batu nyoso na ça parler la langue balobi que non ils sont entrés balobi boy parler la langue balobi que non ils sont en train de prophétiser de merveilles de divin. Ils sont entrés de prophétiser des merveilles de divin. Esprit Nzambe côté la qui maman eux comprennent ça parle la langue. Eza shinda te. Bazo koumi sans par la langue bazolo baba merveille à langue. Mais prier en langue et par la langue dans notre langue maternelle. Donc cela veut dire le quoi la maman aux colonie. Maman Zande quoi papa Charles Mumbaya que son âme repose en paix. Oui, dans la Bible école parce que ngana za muteke. Yata muluba. Ngai naza ngana na koloba ikolo na ngate. Bon, mama so boye koloba ikolo na otochoka oza mkongo. Ah mkongolaise. Congolaise. Te oza congolaise. Mama te oza muluba pe problème ezate. Bon. Bonga na obanga koloba naza muluba so naza. Mais kasi na biso na tozala be kolo. Koloba mama loba mama loba. Ndeko dino zaona aza mkongo. Totikali na 3 minutes. Totikali 3 minutes. Ya wili kunda oyebi déjà ba kunda système. Ekolo na bango za nini. Mais maintenant. Mama Mado.
Bible précisait que non, bazo prophétiser, bazo parler la langue, bazo prophétiser, ba merveille en Zambie dans notre langue maternelle. Le Kolayo, par exemple, aux Am Congo, ozo prophétiser, ozo ba langue, ozo ba nasili sa maman, ko tremble noté, bazo prophétiser, ba merveille en Zambie. Papa lo papa to tikali na mingi te. Bazo prophétiser ba merveille en Zambie. Mais bazo prophétiser ba merveille en Zambie na langue maternelle. Alors parler à langue, ce n'est pas shinda. Quand on dit parler à langue, c'est ngana yebi chilubate, tona yebi qui tete la tête ko kimbalate. Quand l'esprit vient, s'il y a des mbalala, n'a que banda parler à langue. Lokola, na Angleterre, na yebi Angleterre. Mais c'est ça. Na koti na kata ensemble. Mais c'est ça. Mais pourquoi ils sont extraordinaires pour la Mais c'est différent. Pourquoi ça shinda là-bas? Na l'église. Na l'église quand nous attendons. Na l'église. Yango maman le bien ça la 3 heures de temps parler la langue. Na biso ka le baga shinda eza esprit à piton. Ah mais makanga ndenga lingi. Piton. Oui. Molimo piton. En tout cas, ya shinda na boyango. Shinda wana yoka. Shinda wana yoka. Mama shinda ya nini na yoka. Na bible. Pas l'église na bible ya shinda. Randa bana yeke mene suka mara ko yeke mene sata papa. Yeke ya na baba. Ayebi yango pa ya yoka. Piton. Oyoka ngo pa yoka. In the name of yoka. Kasi wana lobino. Mais bato nyonso ba priya ka bima. Wana pesa piton. Wana bango. Mais siko mama yo lo ba molimoni. On lo ba siko parana la. Il faut Saint-Esprit côté là ngazo gidenga par exemple so naza na prière, à côté nga na kata prière. Ameminga makambo nazo lo ba yemo comme tazo lo ba parfois zo expliquer nga nazo prier pour na maman intel makambo zo lo beza iko exhorter papa oyo ou bien maman oyo. Yem tazo conduire ba mambima lo bana le bakala nga moko na yebite na sala na lo baba shinda te na koza la soupe so na vani na ko prier par langue tête na sambeli kabo comme so na ko pe kozala na prier en langue meminga ndinga ko memanga ça dépend ya communion aux non mais l'hypothèse na nzambe balingi bayeba parler en langue merci parler en langue witaka merci beaucoup maman Annie merci à suivre merci papa Gédéon vraiment bino moko nde bomoni maman aza d'accord te que moi si place neza na cuisine kaka maman aza d'accord qu'il n'existe pas le parler en langue. Mais papa placé à moi c'est dans la cuisine et que le parler en langue ça n'existait pas. Le parler en langue, le véritable. Non, les Chines là-bas, le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit n'existe pas. Alors là, Seigneur. Edino yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango